on a besoin ya moi na toujours na gagner temps na cuisine na poivron na ya vert na ya jaune bomoni poivron na ya vert na ya jaune et si na kata kiango na bongisi ko déjà bien na congélateur kiango yaki na kata congélateur to ana matungu na pisa mélanger na ndembi ndango to tia ndakala na biso watata ndakala na biso si tobongisaki ye tosukoli ye ndakala il faut que tia na mai olongoli ye mitu osukoli ye bien ovandisi ye na mai soki apasa mosusu azala mona ekomi makasi soki eza makasi soki obola mbala moko okoka kolia yango te yanga na tiaka na mai na bongiso déjà très bien. Prochaine vidéo makambo ndeni ya kotia ndakala na mai yango donc sikoyo tozokalinga ndakala na biso sikoyo tozokalinga ndakala na biso